ngai na mitungisi etumba oyo ya ngai elongwe na nzoto eke na molimo na makasi na ngai te
Tozali lisekwa ya lombi. Yozami na nguya. Oh, yemba likolo. Bénissons Dieu. Le temps se presse, on doit continuer à attendre. Et continuer à vivre dans la souffrance et d'aller se reposer. Voilà pourquoi on a dit que notre Dieu est un. Amen. Amen. Les enfants avaient dit témoignage. Si les enfants sont prêts, parce que là, on risque de perdre tout le temps et à la fin, on va nous embrouiller. Je vais right et là. On peut encourager pour l'acclamation, s'il vous plaît. Je ne sais pas ce que je vais dire, mais je voulais parler à mon père. Tu étais tout pour nous. Et pour mes frères et sœurs. Mais je regrette beaucoup pour mes petits frères et sœurs. Moi, j'ai la maison. Ngai na mitungisi etumba oyo ya ngai
na nzoto eke na molimo na makasi na ngai te. Mokano na yo ekokisama Yawe kolo na ngai nalelaki mingi yotangisi bileli nazwi kobanga nalobi Yawe sala ndenge na yo. Sala ndenge na yo Yawe sala ndenge na yo Yawe sala ndenge na yo nakufa nazali bimisanga mpona zuwa bomoi na kimongongo na yo nalingi lelo Yawe sala ndenge na yo 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 Mpona esengo etielamaki liboso na Yesu ayikeli ekulusu mpiko atioli soni na yango mpe afandi na loboko mobali na bokonzi na Nzambe. Ndeko na ngai tala Yesu mobandisi mpe mosukisi na kondima oyobi ye nde bomoi ye Yesu. Là est très important. On ne cessera de parler de la paix parce que là où nous vivons, il y a des problèmes. Il y a un sociologue qui a dit la vie est caractérisée par des problèmes. Le problème, on ne le fuit pas. Quand j'avais compris cette situation, je n'ai pas encore lu ce passage de Lot. Et quand je lis la Bible, je lis sur de Lot, je dis, Lot avait fui les problèmes, les problèmes suivent. Tu peux fuir les gens, mais ton témoignage, c'est mieux de changer la vie que de changer de ville. Quand ton témoignage, tu ne sais pas partout où tu vas aller.
C'est-à-dire que les gens qui arrivent quelque part. Ah, qui vient là-bas? Tel, oh, c'est un homme de bien. Une bonne femme. Un bon frère. Mais si tu as fait des bêtises, là où tu vas aller, avant qu'il t'arrive, le témoin est arrivé devant toi. Vous savez, quand je te promenais, avant que Christ n'arrive à un endroit, déjà les gens savaient des projets de lui. L'état Capernaum, il va maintenant en Galilée. Donc déjà, celui qui a nourri le pain, les gens avec 5000 personnes, il arrive chez vous là. Donc celui qui fait les problèmes là-bas, il vient encore chez vous. Examinons. L'année passée, on avait enterré quelqu'un en mot. Cette année, on va encore l'enterrer. On est encore longue. Ich bin gestorben und bei Kuckuck wurde geschehen und ihnen ist nichts passiert. Jetzt ist er auch bei Kuckuck im Himmel. Ich wollte nur sagen, dass er beschützt wird und dass er jetzt in Ruhe und weiterlebt. Un gros enfant. Ich habe so lange gewartet, wir gucken nach Hause kommen. Aber Gott hat sich was anderes entschieden. Aber er bleibt immer noch in meinem Herzen. Ich werde ihn nie vergessen. Ich bin die erste Enkelin von Kuckuck. Kuckuck war ein guter Mensch. Aber er ist gestorben. Yesu nzambo yo ekatinga maloba na monoko papa nasilisaki opeso merci te nzambo bakiselinga lisusu ola mwa nzamba bomoi. Je suis la fille aînée d'Olandomi. Je m'appelle Tété. Avec beaucoup de douleur que j'ai perdu notre papa. Je croyais la maladie de papa, c'était pour des jours. J'ai vu des jours sont passés. C'était des semaines sont passées, c'était des mois, et des mois sont passés, c'était des années, et après les années, c'est la mort. Je rends grâce à Dieu, parce qu'il nous avait promis beaucoup de choses, mais il a décidé autrement. Je lui dis merci, parce qu'il est Dieu. Personne qui peut s'opposer à la volonté de Dieu. Personne. Personne qui peut s'opposer à la volonté de Dieu. Personne. Et tant que la famille, on a tout fait. Si c'était pour de l'argent, on devait acheter aussi sa santé. Mais c'est Dieu qui a la vie entre ses mains. Les dimanches, j'étais partie voir mon père. Juste seulement quand je suis entrée, j'ai eu mon père gonflé. Directement, j'ai dit, Seigneur. Après, j'ai commencé à prier. J'ai chanté. Et modifié constitution libota na ngai. Et katisinga mondelu bakatela ngai. Kola mwa shama na ngai. Esheke yebi elongi na yote. Nangona yekami epai ozali mongambo ya longolaka bato soni eza se yo nzambe na bomoi oyebi wapi obandelaka na vi ya moto botango kosilisa echa confusion nzambe basurprise inattendu nabengaka yo nzamba bataktike ebele yesu nanayebi likanisi na yo ya tongotongo ngambo yasalanga bolamu okanisaka nela ngai libakuma lamu na ngai ya vi yo nzambe yakoyemba na nzembo naza na raison
na ngai naza na raison Merci ndenge boye kolela noko eza mpasi mpona ngai ye azalaki mwana suka na libumu ya bamama mais toza kokola azalaki neti bacamarade e partout ye azalaki alingaki toujours biso tozala mpe wana eza mokanga na nzambe ayopema asouffrir toujours na malade. Merci na bandeko bauti misika oyo bafuti batike na bauti wa mboka msusu. Merci pour toyoka bolama wa oyekweli biso ngata ke deve nalingi ba polémique te tokunda ye na boboto na bosembo nyonso oyetikali eza mwa famille obongisaka kaka. Donc, il y a un signe à l'union qui est tout dans la calme. Oui, c'est calme, ma famille. Merci. Amen. Le temps passe, le temps presse. Pour notre recueillement, petit à petit, on s'approche vers 13 heures. Pour la mise en terre. Il y a des cérémonies qu'il faut toujours respecter et faire selon la coutume, tradition, la parole de Dieu. Alléluia. Vous savez, on est chrétien, mais c'est selon une tradition, une coutume, comme le neveu l'a dit, que ce qui concerne la famille sera dite à huis clos. Ça concerne que la famille. Si cela nous sera utile d'être communiqué, je crois que la famille reste pour la famille. Et l'Église a sa part des choses. Et nous allons faire aussi ce que la Bible nous demande de faire. Nous avons dit tantôt que Papa Dollar a laissé, pas que les enfants et les petits-enfants, parce que c'est une veuve. Nous sommes mariés et à la mort, le mariage se brise, soit se passe. Quoi, j'appellerai à la famille de donner la veuve devant. Et les hommes de Dieu se lèveront, nous allons prier pour elle. La famille elle nous avait devant nous, à côté ici. Ngai na mitungisi etumba oyo ya ngai elongwe na nzoto eke na molimo na makasi. C'est le devoir de Dieu de faire. Et on vient dire que ce que la famille reste pour la famille. Amen. Amen. C'est un moment très difficile, mais il faut le faire. Quand nous faisons l'alliance dans le mariage,
Je vous en prie. S'il vous plaît. Quand nous faisons l'alliance, on dit pour le meilleur, pour le pire, jusqu'à ce que la mort nous sépare. Voilà pourquoi nous allons prier. Nous allons enlever la bague de maman Ladi. C'est un service que nous devons et nous faisons toujours. Amen. Kosala ngai na mitungisi etumba oyo ya ngai elongwe na nzoto eke na molimo na makasi na ngai te mokano na yo ekokisama yawe kolo na ngai nalilaki mingi yotangisi bileli nazwi kobanga nalobi yawe sala ndenge na yo na mitiki na maboko na yo yawe papa sala ndenge na yo yawe sala ndenge na yo yawe sala ndenge na yo
ngai na mitungisi. Etumba oyo ya ngai elongwe na nzoto eke na molimo na makasi na ngai te. Mokano na yo ekokisama Yawe kolo na ngai nalelaki mingi yotangisi bileli nazwi kobanga nalobi Yawe sala ndenge na yo. Sala ndenge na yo Yahweh, sala ndenge na yo Yahweh, sala ndenge na yo. Nakufa nazali bimisanga mpona zuwa bomoi na kimongongo na yo nalingi lelo natosa Yahweh, sala ndenge na yo 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 sala ndenge na yo sala ndenge na yo. Yolobaki yokufaki nyongonga na sepela nai na mikumanga nandibi lelo nasalela yo Yahweh, sala ndenge na 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 yo. Mpona esengo etielamaki liboso na Yesu ayikeli ekulusu mpiko atioli soni na yango mpe afandi na loboko ya mobali na bokonzi na Nzambe. Ndeko na ngai tala Yesu mobandisi mpe mosukisi na kondima. Oyobi ye nde bomoi ye Yesu.